Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Voilà bandeko ceux qui bomoni biso tobimi tobimaka pamba te seke likambo ezali donc eza lokola milinga jamais kobima soki moto ezali te donc biso toza ba milinga tobimaka tango moto ezali moto yango eza nini bandeko boyebi yango to bozozala informé que crash euti kosalema cortège présidentiel donc jeep ya mokonzi ya mboka ya Congo jeep ya cher wana onga na bana ko lula wana ke un jour na bano tambola nango po eza biloko ya mboka soki facha longwe donc moto ko remplacer yepa ko tambola kana nango donc ngape na bano lula jeep wana to loba na minute yo jeep wana ebebe panzani donc avion pena ekiti pena ekuei to koloba na kati 8 personnes cadavere ba rapprocher nyonso ya ndeko Félix Tshisekedi bakufi de belé et ba misusu kozoka et donc makambo lelo yiki kiza makasi parce que bato IDPS ta bayoki makamwana bake ko take ba siège ya PPRD bato ya PPRD pe toyebi ke ba ovanda pamba te lobi na kasa ba ko take déjà IDPS pour nakin et comment ko salema ne wana so PPRD attaqué IDPS pas ko take donc ambiance to comment ko vivre na ngona kin ya ngwana oyebi ba epoka wera na jibe so koti na politique wera na jibe lelo donc eza lokola ba fan ya jibe ba ngene ko beta bato ya wera lobi ekozala bato ya wera ba osala réplique yango pona wana to bengaka bato bayebi makambo yango bato bayebi pena ba journaliste confirmé bayebi makambo yango to yambi lisusu ndeko Bosco oyo to kosolola na ye tanto osolane to yeba likambo yango ezali nini à part likambo wana po makambo lelo ba sujet za moi ebele ba sujet eza ebele to kotambola mais to bandina noana po to kosala ba débat ya moi makambo ebele mbote ndeko Bosco mbote 16 mm mobala sérieux merci pour la confiance dans ndenge bantu bazali banda bazako benga na ndenge bazolanda émission donc vraiment le boko na motema donc merci pour na encouragement na bino merci pour na soutien na bino donc vraiment une fois de plus merci. Ndeko Bosco ya solo ozali journaliste d'investigation okendaki ti na IDPS mekana koyebisa biso makambo ngweza boni oyo crash e bandi ndenge nini esalemi ndenge nini IDPS pe etomboki pona nini. Bon mokonza mboka azaki na est ya mboka na biso mingi penza po ba inaugurer usine to pe laboratoire moko munene na mamotel moko agriculture na mboka na biso nyoso lekay na malamu mais to sengo ba ete ndenge ba keneki na et puis ministre environnement pe azali na kapti mais maloba pe mokonzi baki ezaki ya malamu pour la population mais ezaki pe mabe pour na banguna nyoso na pe ezalaki malamu pour la population eza mabe pour na banguna mekana ko éclaircir place wana. Bon, eza malamu po bitumba eza na est ya mboka na biso ba rébellion tango nyoso peuple congolais za kokufa tango nyoso micro nyoso kolela makile za kotanga et tout ça ya mokonza mboka baki il est prêt ya kokufa po pe eza na kati ya est ya mboka na biso population se pengi nango mais banguna to sento bo santé que lelo na est ya mboka na biso eza ba rébellion oyo eza montée de toutes pièces. Donc bato baza ko sala yango baza na kati ya mboka na biso banso baza pe libana ya mboka na biso entre ba rwandais ba ougandais ba burundais donc nyonso za cop pour na est to bo santé ba minerais ya makasi donc ta ba sa biloko ndengwana bango pe baza ko zwa nini donc bango ba ko sepena ngo te mais population ko sepena ngo yango na masona surtout to lobela ngo pe moi personnellement na sepena na maloba mokonza mboka te au monde na makamto ba boso gratuité na ba ki mokonza mboka likanzi ki malam po eza na kati mobeko likonzi to pe conscient mboka na biso mais ye akendaki mbangu
na kosala nkoloba yango avant que ba étude salama tala raisonner comme lelo de même façon le kamona lobaki wana ke ya kozaka pressé ya kolobaka et c'est que mokonza mboka akolisa bwanya makasi akolisa makasi ça dit tanga zoko bimisa likambo na monoko na ye apezaka nini ko koma lobby to bosana te azo travailler kana ba soldat ou ba travailler na Kabila ah to zo ba to ko ba tango fort ba c'est belé oyo bazalaki pe to bosana te na rapport ya ba américain mon mboka tango fort azaki cité est-ce que toi tu es sûr que bateau zo travailler na bango na baki brassage et salama ce brassage salama ko ba ke bateau bazana ko na Kabila kolongola bango bateau mo ba ko za mo malamu mo ba mi ba mi sat batika mais le reste c'est pas que il banda mais moi la mboka Félix aza ko sala yango te aza ko sala yango te il continue à travailler avec bateau wana ba armée ni ba soldat wana oyo ba saka na Kabila cop na bango yango bazo tonga bandako tout ça bato ba soldat wana batango fort salaire neza ya combien ba immeuble atongi na Kinshasa mobile mbongo ozo en place ni mais tant ozo bandengo wana boye bango ba ko sepia na ote mende ko to bosani te ke tango fort azali soldat ya mboka Congo do président nyonso akoya a travailler na ye donc yaza na ye soldat ya mboka donc makambo mususu italiete wana za maloba to baka ya mboka te ya to ba ki mokonza mboka ta ba ki il va pas fouiner dans le passé c'est une erreur grave ba tous baza ba to travailler na bango te do yo boko zonga le passé mais retirer ba conséquences nango ba conséquences on to mo vivre sikoyo ta crash nenge salami comment et loko zali mokonza mboka avion mokonza mboka zali individualité c'est une institution d'autant pour tenter na vie ya institution mais c'est grave 16 mais crash pas na biso ça manango pamba po Antonov na biso muso ezaka ko tumundela bosana ka sala ka avion mo ko ya na RD satellite avion na salaka awa e mataka ka ye uta bosana na ye donc avion ko yo sala so crash te fo ezaka ka tanta nga za nga pe mutu na nga congolais lango sa pa accident ato lo belango mais ndenge moko te soki mokonza mboka sala accident tu vois nuance les alliés mais tout ça so bateau mais na nini ya ba valeur tout ça la valeur ndenge moko te président de la république c'est une institution tant crash salami ba ozongo ndenge moko te na crash ngai na yo to koyaki na kachona bo eza ndenge moko te voiture qui dit pas bon nga ko nata mbongo te mais attentat wana so mo konza mboka côté na kachona na confirmer ngote mais na ba nungu ezali babi ke gouverneur moko ndem tabiki saki ase ko côté na avion na te kele na avion mususu do soki ya côté na avion na ndeto ba lelo boyembele nga na to ebite sombo tonto suka place nini donc ezana batu mususu bazana biso na kati ya Congo bazo vivre na biso bazana posa mokonza mboka atika biso. Mais c'est clair. Mais Naouti, na siège UDPS, ba image bandi bazo mon nango. Pardon bandeko na meki ko kata yo to la nana no ba image oyo avant to la nana ba to ba la na mon ndenge nini bango ba maneni ba militant UDPS. Ba bi ke mariage libala na ya Kabila na Félix Kufa. Ba bi Kufa. Biso to bien mais bango balobi ngai na oto zaki wana to mon ndenge makambo elekeli babi ekufa kabund bokoma ndenge za ko ya wana boye na Augustin Kabuya baboyi bango bazo benga na bango kende po 16 tout ça ba imeto po to ba likam susa au moins likamba lelo ezali kamba IDPS te likambo to salama ezali IDPS te il faut dans makambo ya peuple congolais mobimba c'est comme mabeni no ko sala copie ya bino moko au moins ce qu'on a ba conséquences nango c'est comme IDPS kaka ye moko. Mais il fallait appeler la population il faut atomboka parce que vie ya mokonza mboka ezaki en danger ta chauffeur na ke mais na ba nungu peut to ko yoka moi ba to za ba na kati pe kuna ya présidence bani babi ke président de la république aza ko lela tala mutu bozaki na pas si chauffeur ba ndeko tambola na na pas si lelo zu bokonzi akufika ndenge na bo ma miso za okita. Voilà bandeko to la nanano ba image oyo tozwi na siège ya IDPS ya solo ezali ko sala pasi mais to landanano bongo tokoya ko analyser tokei.
toloki lelo toye mpona koabsala oyo babengi social-démocratie tokoki kondima te bato oyo bazolia na biso na moi na butu bake olia na ndoki toboyi mariage esalisi bilolo bisalelo tentative toboyi yango Voilà, bandeko tozongi na plateau na biso esali pasi mboko tozoyeba lisusu te mais bandeko wa IDPS namona pe bazalaki un peu compliqué bango mo balobaki tokomesanaka na mariage yango balobaki tokomesana na libala yango oui eza pasi kovanda na Kabila mais tokomesana mais namoni baza vraiment déterminé pona kokabwana ya Fachina na Kabila ndeko soki Fachi akabwana na Kabila bozotala ba conséquences ekoya na simate 16 mois passe na minute Fachi akabwana na Kabila eza passe donc soit akabwana na Kabila lelo lobi na Fachi olongwa pour parler mais a été Sénat a été gouvernement pesa a été ozon ne makambo eza passe place na bo d'autant que ba makambo ba ndonso IDPS ba mesure la grandeur makambo za koloba qui est Kabila et qui est Félix. Kabila a sa autorité morale ya FCC de race du mal. Bato ba boma ki mboka. Yo ozali maboko pembe oke kolia sani moko na bango. Donc yo pe maboko na ekomi na makila. C'est clair. Donc Fachi so abimi bana mboka mundela ko yebisa bi ke kabwana mutona. Tanga ozonga aboye kuna pe kingakata bendie pe yakaba kuna baba kinoni. Kingakata benda mundela benda ozasko ndengene nde état oyo président de la république azanango yango wana libana na kokoka yango te donc nde na tolo na émission le kaka batu bazo la ngai mamdo zo ba mo zo koksama même pas une semaine mamdo to ba ni donc na lobaki yango profession simo ki manga lobaka que trop un président roya ou mettre dans intention malamu
moi personnellement comment convaincu que Félix na lobaka yango une semaine en côté tala tantane au salama. Donc pour dire que Félix a sacrifié. Tout le monde monté. Félix a sacrifié. Donc celui le lobby que à Kabwani na Kabila. Donc à Kokisama lobana au bana est, il est prêt à mourir pour la paix. Non seulement la paix na est, mais la paix au Congo. Au moment malobaki. De malobaki soit peut-être moi mesurer grandeur na ngote mais ngo bake ndenge muséal. Au moment musée nga kufaki. Ça dit tant au katina mundele ba conséquence na ngozala. Maintenant biso mabeto na biso zakani. Tant aux gens les kanisa ndenge na bo. Zoa yango kotisa ngo na mitu ya population. Ça dit peuple congolais a s'approprier nango et commis eloko na ye. Et ça sur yo mon côté. Ça dit prêt à mourir pour le Congo. Prêt pour mourir pour le Congo. Voilà. Mais ezala yo tom de lobby yango. Il faut y la population. Il y a un tombaton par exemple moto asika. Ça dit oyena population au quotidien likanisiango peuple asanini andimi yango ayambi yango komi yaye. Et yoko batiso kinga lelo Félix na kufi donc Bosco a kozala a continuer yango. Ce Bosco a kufi 16 a continuer yango. Ce 16 a kufi Aaron azali a continuer. Au moment ça dit outil na population et que maintenant combien lelo moi je suis prêt à mourir pour la paix. Mais ça il va longolio. Et s'il est ça déjà les candidats malamu mais ça les lignes ça problème au so mano mbisina o so mbisina wenzi mbisina kitoko mais ce que elambeli on est tozo pensa mna di Thompson zamungo melambeli keseni okolamba ngwa liboke okolamba ngwa kotumba okolamba ngwa kokalinga okolamba ngwa ya nini bozoma mais ça ka Thompson mais yo Thompson na ololamba ngwa zio pesa mo na 5 ans ça osani lioto te a osakana ndo moni Congo lelo tout le monde tout le monde s'en mboka. Donc mboka souci à Félix Ezali mais ebandeli ozoka pouvoir on ndenge nini. Si bon so to lobby pour aussi to komi place to komi. To rozonga lisusu simate, il faut to avancer. Nini oyo IDPS ko sala pour aider Fachi et puis nini Fachi a ko sala pour akoma libre. IDPS azana morceau dur ne bazana au moins tant kabunda jote baso abengo to kabundi la muka mais kabundi mo ninga zana boy azana yemete na kata IDPS aux yeux Augustin Kabuya secrétaire général azape yemete comme la poste ndenge ni ta d'abord yemoko Fachi a créé des ordres au sein IDPS muto le Kabuya zana boy il fallait pas appeler son nom. Aux moments où nous ça dit maman ça Mickey nous avons négligé lobby pour rattraper biso néanmoins le tout ça émission pour être IDPS attirer conséquences de loka bandima ki yango aba me mango tina suka do Kabila na Félix oka za kidiba ne moko olia mlinga pion nde bazana oka za moi kidiba nde mtali mlinga point do ce qui est pena moni il faut ne akol sa makasi diplomatie makasi. Et puis, sécurité naïe, population, nous sommes commis aïe, penaboy, naza ko bandela yango. Tant que Félix Kabila va travailler avec Moura, azan insécurité. Toujours c'est tobi brassage salama. Alongo la bat nyonso batango fort wana nyonso balongwa. Tant qu'il continue à travailler avec tout ce monde là, azan insécurité et puis Rosuka mabé. Mais mon cher, tout le monde, mon discours c'est là dans la diplomatie. Solo la malam mon discours comme ça sécurité na yo en attendant ba tout tini bango na nino na formation et puis comment ça ba FRDC ba ancien militaire ba ex-phase ba ni ba soza na ngamba Brazzaville ba soza na ba récupérer bango nyonso ba vieillir ça va mais ba ko aider yo pour na tactique stratégie militaire tout ça ba ko aider yo ba jeune pe soza ko ta ba muso ba utika sai ba yena kishasa boy pour la formation militaire. Mais baza ko 16 dazo baza ko lela baza ko senga mapa baza ko senga ni na nzela akati ba malamu yo président de la République lobi que aux a besoin de gratuité en cinéma mais tant ndeni ba bloquer ni ni za malamu te 7 milliards mais toki pe ba nungu bazonga ba gouvernement banga bongsa mo muke mais baza contre yo Kabila a échoué lamentablement. Tu penses que Kabila a reçu pena maboka fungo lango pena boye na plateau d'or
à PSU, à Bi Félix, joie succès pour la 2023 ans. Non? Et ça m'a dit. Voilà, bandeko, tozo, kende, kaka, malembe. Mais si yo attaque au salemi na siège à PPRD. PPRD, bangote batu bazali na manipulation ya avion pilote mutazala ikona. Mais pourquoi baki ko s'en charger na PPRD? IDPS, ma bien abandonné, va se comporter comme si il y a une opposition. Comment IDPS IDPS le lieu n'aime pas pouvoir. Basé aux affaires. Mais bango comportement bango net si besoin net PPRD m'ta pouvoir, bamba une opposition, sikoyo président de la République soki nini boba attaquer dans PPRD sur ma c'est PPRD ça le mon côté. Mais au moins l'introduction au bagi PPRDP, je suis sûr et certain à quoi réagir. Pour bango secrétaire permanent bango Chadari, il y a coup sur coup. Donc le gars beti bango ba s'attendre depuis que lobby il est pas aux ça. Ah bon bango na bango za ni mboa sumboa ne to vivre bango ce IDPS na PPRD mboa sumboa ce que to baté mais libala ngo finalement ya wapi boyoka nezalité bango babike kabuya ne to zaki na bo kabundi bango ba kena na kinga kati basona kabila donc ratobite ko suka place nini. Voilà, tozo kende malembe bandeko boyebi déjà que crash salemi cortège ya président chauffeur ya président de la République na minute yo azali susute bandeko et sali pasi pour famille wana o atiki bana tiki bandeko donc pasi vraiment makasi ndeko tokutana no mukie tokozonga na biso wa me tokutana mukie ya sujet ya ndeko Bokechu atumbi drapeau ya RDC. Ndeko Bokechu azana problème contre Congo ou bien azana problème contre ba individu na Congo. Vraiment c'est un pas mingi comme on a ba image ndengwana Bokechu aza ko kata drapeau mboka na biso o ezali bongo armoirie ya mboka eza symbole ya mboka na biso vraiment omoni César Bunda hein donc info César Bunda mais au seul effort on a amour ya patrie tana simano ça ni drapeau ya ngona o tchanga ponani biso to za ko loba boye est-ce que biso za ta Félix ta Félix était est-ce que biso za ta Martin Fayulu est-ce que biso za ta Franck Dion so banana to ba ta bangote to za ba to ya RDC eza mabele o mboke pesi biso et senge to linga mboka na biso dernièrement na baki na émission big il faut to prophétiser maloba kitoko to loba malamu pona mboka na biso ko ba nzambe lelo loko ba na bana Israël que bakomona malamu biso peto ba ke mboka na biso Congo ata lelo to bongite mais lobi Congo esani ni ekobonga mais quand Bokechu azo drapeau ya mboka na biso asa ko kata yango bani et ce qui et là c'est un passe na sous makasi zaki pona yango batebe bazo réagir tena likamwana c'est notre pays. Combien va dans la porte va changer la nationalité? Ah même va changer la nationalité. Mais makilo za na ngo za makila RDC. Makila RDC. Batebe va changer la nationalité mais bazo banda na Congo awa. Hein? Et puis c'est tala na biso ba congolais niveau to za na ngo nanu. Ba pesi embargo na ba musiciens congolais ba beta so ba concert na potote. Mais so Hollandi ba musique au moins so ko faire l'album na ye. Oui, rasa album na jiba album na ye. Bataza ko boa kana bobe bataba na poto. Au moins 80% bata poto. Mais yo boyi satana mais olingi kindumba olingi ko fingaka olingi ko bomaka tout ce qui est mal yo za na kacha moza muta sata tala bande on a ça potonner va se comporter mais marambwana ko boaka batu eza relation ya yena kofi mais ko beta concert eza likambo moko bango baloba ke bazo bundela mboka do balingi ba musicien na banzembo na bango basala pelite oyo bango bazo sala non 16 tant que beta concert na poto asani ça business pas en mboka mbongo mais tant yo ok pese mbo pa boaka wazani ça business non mais ça gagner quelque chose mais punition za ponani punition za liki azo sa makuta te à ce côté bopesa bande bazola na bopesa bambo ponani donc Bokechu aza vraiment exemplaire te pona biso d'abord banzemne ben sanité
Et puis, vraiment, tu reporter plainte. Tu reporter beaucoup plainte. Je crois que l'image est au monde. Tu nous déposer plainte d'Abisso. On va entrer en contact avec des avocats. Continue, on attend pour porter plainte. Continue. Tu as la structure motoasika. Pour la makamdengo tu les cas mabendeng wana pour na mboka na biso ataza musika mais surtout porter plainte mukola ko yaka kaka na mboka oyo ba ko sambisa kai même ba ko condamner par défaut ba condamner et que à la place wana un jour il sera toujours poursuivi pour na mabe oyo asali ya ko kata drapeau ya mboka na biso eza mboka biso to lingi yango 16 et singe tout le baka maloba malamu pour na mboka na biso mboka oyo ko bonga 16 mboka ko bonga to le bango nous sommes des chrétiens ceux qui na bana biso ba ko bonga te na ba kokolo na biso ko ya na ba ni tout ça mboka oyo et ko bonga 16 donc to ko encourager bloka ndengwa ta bokechu a pas sur le drapeau ya mboka na biso non tout sauf ça tout sauf ça. Est-ce que tu peux injurier nenga sara ba bloko na yona boye mais oyo combien ko toucher barmoirie ya mboka na biso ko toucher ba valeur ya bloko mboka na biso 16 da église de l'autre ko mona yango to comprendre yango ba passer ba comprendre yango ba drapeau za na kata mboka ba za ko sambla pona na mboka na biso na ba inviter nga na bandeko na biso mo ya résurrection ya pasteur Dominique le ba za ko clôturer prière na bango ils vont prier pour la nation pour la mboka au RDC et puis mutazo te azanani Asa étranger. Étranger à côté non, en Christ, nous sommes un. Tant d'autres sont membres d'Israël. D'autres sont membres du Congo. Et ça, mboka na biso, ceux qui Congo est bongi. Est-ce que nous pouvons bénéficier d'un côté? Ça bénéficier d'un côté. Ceux qui bokechu les lois sengi pardon lobi bobande rona ngai bolimbisa ngana zo ko s'attaquer na Kabila na président Félix. Pour ya bimela président Félix na Kabila makasi pena. So lobi bolimbisa nga moto ya sika bo ko limbisa justice nim de limbisa justice pe ko limbisa te mais faut appeler ça azona ne tumbu pour ba corriger si mandé bon ceux qui ko limbisa et ko si mais d'abord il faut azala poursuivi et puis condamné pour la mabe oye auti ko sala ya ko kata eloko oyezali bongo valeur ya mboka na biso. Ndeko Bosco tokomi kokende vraiment na suka ya lisolo na biso nini oyo ba congolais ba ko retenir na nyonso ezoleka pe conseil nini okoki kopesa poto bongisa na mikolo ezali koya. Bon eloko to koki kosimeza crash out ko salama oyo ya 8 personnes ba kufi entourage ya chef de l'état mingi ba sécurité na ye ezali avertissement les avertissements oyo banguna ba pesi mon mboka Félix tu sais qu'est dit et puis c'est qu'il a interpellé Makasi azwa courage naé il y a ko sanctionner et on a ko insister mingi comment on a ko le bon plan ko banelango mwana mboka Félix c'est ko sala brassage basoda moura mususu bakoma ba roulage basoda moura mususu bakene soki na ba deuxième basoda moura mususu bakene soki apanza bango. Tant que bato basangana ki place moko ba yebani malamu c'est un système tant que baza ensemble Félix a kosolaka te nyonso kosalaka bango bakoyebaka yango basane na maboko boye baotana kitalatala oza kolanda baotana kitalatala azwa courage wana ya koboma pe libala wana mais yana biki Félix Tshisekedi aza sacrifié koboma libala wana 16 ba conséquences na mo kozala andima ba conséquences wana ba conséquences kozala ke Kabila na CPI ba conséquences kozala Kabila abeti coup d'état loko histoire samara ya Sassou na lisuba na Brazzaville pour voir ce que l'histoire se répète toujours et ko ça peut que tant romeka yango kuna na kingakati ba tomboki mais ce quoi avantage des années 16 avantage c'est que na Brazzaville Monisco ezala quitté mais ce quoi avantage c'est que Monisco ezala na Kinshasa donc ceux qui pena abeti match yango pena kitoko a sonné pena bien so Kabila meka ko kosola boye bazali na maboko tala mwana mboka biaza sénateur à vie depuis la session et banabo Kabila ça déjà non rien n'était donc il s'en fout de tout ça il est promis ça qu'il a 2023 batanini ya kozonga mais Félix fanda placement na bandeko na yo ba Martin Fayulu baza bandeko na yo ba Kyungu wanyo baza bandeko na yo ba tola nyo baza bandeko no vanda na bango Félix
Nenge tatana lobaka. Et là, on se bango teo kekala papa lobaka, le peuple d'abord. Maintenant, dans le contexte où on a pris en otage. Nenge musée ayaka. Félix Nenge musée ayaka. Etienne Tshisekedi. Alba na musée nini. Yona batona yokana bango ndenge nini. Soki facture na bango to futa yango. Soki mbongo atana kese ko sila to futa ba Rwanda basa nini bazonga. Biso peka kana maloba tata na yo. Ngai pe Bosco na lobe en pe susu que Félix ndenge yokana na Kabila biso peuple to sengo sanini to yeba yango. So to yebi yango te l'histoire se répète. Mon okonanga nganga pour makamna loba qui s'est passé ba fertissement ngokoki. Mon okonanga nganga 2 semaines 3 semaines to kozonga to yoka makambo susu ko sama na mboka mais souci na zali que paix ezana kata mboka oyo changement ezana kata mboka oyo bana biso batanga malamu 16 Voilà tokomi nasuka ya lisolo na biso ndeko Bosco mo bambote na batu nyonso oyo balandi biso. Voilà, je tiens d'abord à dire merci à Madame Monique qui nous a appelé depuis Londres. Plus 44 appels. Londres, voilà, donc Madame Monique, donc merci pour votre appel. Et puis Nzamba Sungabiso pour le reste. Donc on a mon acquis, on a appelé dans qui vraiment appelle-moi au sérieux. Et avec Madame Monique, donc vraiment, sur ces alliés qui étaient éduqués par Nabiso, sur ces alliés, il y a qu'on critiquer Karateko, il y a qu'on a ça qui m'a bien dit, mais on a quoi apporter nini. Et ça critique moko constructive pour Namboka Nabiso, examalam, il y a entendu, bah nous connaissons beaucoup Chabiso Maboko, pour que tout continue. Bon, on y peut on va procès, na maramba boké tu as procès va faire ça bon côté. Pour Congolais à quoi interpréter au mabé. On ne peut pas le Kambongo au thé. Mais ngai no kosalango avec concours à Bandiko Moussuna Kata Kishasa Awa, on va entrer en contact avec des avocats de la semaine prochaine. Donc déposer plainte Nabiso pour que Boké tu as la poursuivi et puis à la condamner pour na acte nae. Merci na Bandiko Nyoso, Bandaki biso sa confiance. Donc ceux qui promettent mes alliés, tous en raté. Pour tout ça, analyste maison, tout yara pour tout le bela, makambo. Ce PPRDP a bêti peu sous tout zonga. Tout yara pour le bela pour libala oyo et sengele kufa. Mais ko kufa na ngo moko pe kufa. So ki moko kufite ba mi baleba kufa. Voilà wana ezaki maloba ya suka ya ndeko Bosco pona émission oyo mengana lobi nazozela réaction ya PPRD. Bandeko tozela réaction ya PPRD. Voilà. Non seulement réaction PPRD, mais réaction per Mokonzamboka. Et il faut aller dans le peuple. Pas bande soutis quoi, Kabila pena Tshisekedi pas kufina kati na bo. Mais biso na ba kedo sali ke toujours ko yesa bino bandeko. Félix na kati avionate akufite biso to ko sala ngo. Même Moussala a porté parole au gouvernement des années. Jolino Makele. Il fallait ndaler loba. Mais tu sais koyo, le kotala mboka ndeza kotambola. Voilà ndeko Jolino to sengi pe oleka o éclairci bana mboka to ana posa nango to yebalika mwango ezalaki ndenge nini bandaki wapi esale ndenge nini nyoso wana toza nango posa mais mingi tozozela réaction ya PPRD et kozala ya caméra tabayi na Bukavu kuna azo présenter Nyangukabo comme ministre ya environnement ba boudé na fief na moko. Aux hommes ramandés que moi peuple nazo lamuka fief foza ya caméra na kata Bukavu tant ozo présenter babi mais finalement ça c'est quoi ça yanto baiki maboko pembe akiolia na mto azana makila baomba ba suka ndengeni. Voilà bandeko botikala malamu to senga bino pardon bo s'abonner bo tia ba commentaire na bino merci tosuki awa ciao. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal.